Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission La santé n'a pas de prix. C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter encore une fois cette émission. Lelo, plateau Nabiso ezali yakoyinda parce que to keko kundole labino invité Nabiso, invité du jour au tokolobeli kabweta de santé. Nenge titre il y a émission Nabiso et lobby. Alors, sans plus tarder, nako présenter invité nangai ou bien yemoko ako se présenter et pas na bino pour boyeba nani oyo ngai na yambi na plateau nanga na mukona lelo. Alors sans plus tarder na robaluka et pas invité nangai et na lobby bonjour. Bonjour maman Nacha. Bonne Madame, ça va? Dieu fait grâce hein. Yangwana bonne santé ou ezali émission à santé donc tu retournes à cara santé. Sinon santé ça va. Nde baloba na lingala makasi njoto konongono. Très bien. Très bien. Ndenge to linga koyoka nde eza bongo. Nzoto ezala kolongono yango nde esala biso esengo. Alors, Mama Bibi. Pesa introduction na yo pa bandeko bazali kolanda yo. Mama Bibi azali nani? Mama Bibi asalaka nini po oza corps médical. Alors nga na kopesa yo espace au sein l'introduction na yo et pas ya ba internaute pe ba téléspectateurs ou bazolanda biso lelo. D'accord, merci. Bonjour ou bonsoir na Ernest bozotala émission oyo na pesibino mbote nga kombo na nga Bibi Mungala nazali podologue ou podiatriste na monoko na biso ya anglais. Ça fait maintenant 8 ans que na salaka musalango baza na 6 ya ba classe nanga na salaka na mboka Angleterre na compagnie babengi NHS donc National Health Service esika nde na salaka ou bien na pratikaka musala oyo ya podologue ou bien podiatrist. Très bien, tolandi présentation ya ndeko na biso Mama Bibi Mungala. Donc azali podologue denge Mama lobi ça fait 8 ans qu'azali ko pratiquer métier na ye na service na biso santé en Angleterre au tolobi NHS National Health Service. Yangwana babengi yango bongo. Alors Mama Bibi azali une femme à multiples casquettes pour hormis métier na ya podologue ou azali ko sala azali mère de famille, azali pe épouse, il y a quelqu'un où yoto saluer ici kazali, to mbote. Alors pour nangai na ozalaka vraiment très fière ya komona ndeko congolaise, femme congolaise oyo azui vraiment temps na ye ya ko profiter na ba opportunité oyo gouvernement et kopé sarabiso na likambo etali éducation parce que c'est vrai que ba kolarabiso mingi étiquette moko boye que ceux qui touti na Congo, touti na Afrique, toye na mboka poto to komaka embrouiller na ba distraction nyonso et to robosanaka que le que c'est très important na vie ya mutu ezali éducation. Alors je suis vraiment fière ya ko lelo ya ko va na plateau na ngai na jeune maman congolaise ou azali ko sala métier moko noble, respectueuse na kati ya bamboka oya bapaya, c'est vraiment à féliciter. Yes. C'est vraiment à féliciter. Nous sommes vraiment très très fiers na yo Mama Bibi. Alors, sans plus tarder, Torubanda entretien na biso na Mama Bibi na mukona lelo. Alors ndenge toyoki Mama Bibi azali podologue. Azali spécialiste na nyonso etali makolo na biso. Ezali une partie ya nzoto na biso oyo tokonegligeaka mingi mais soki totali na anatomie ya mutu to squelette ya mutu makolo yango nde mutu ekosimbaka kilo to poids ya mutu. Alors esengeli vraiment to prendre vraiment soin ya makolo na biso. Alors Mama Bibi yebisa biso rôle ya podologue ezali nini? OK. Rôle ya podologue kala ndenge olobi maman Nacha eza ko entretenir makolo. Donc makolo batu o eza na problème. Makolo soki eza nango bien toza na besoin omona yo te. Ba patient tomonaka eza ba patient bazo souffrir parce que bakomi immobilisé vu que makolo eza un problème, peut-être accident, peut-être abotama bongo, peut-être âge,
peut-être maladie. D'accord. Nde baya parce que komona biso. Misusu pe ezala nango kaka asali activité moko boye azwi injury, azwi choc moko boye na makolo, aye pe omona biso kaka temps moke topesi traitement akei. Misusu ba maladie oyo tomonaka plus souvent eza ba maladie oyo baza na ba maladie moko long terme, neti bato ya rhumatisme, bato ya diabète, bato oyo baza na disability, comment dire, bato baza handicapé, peut-être babelaki ba maladie moko na bomwana oyo esali ke bakoma handicapé, exemple ya polio. Polio et déformaka makolo. Tomonaka pe bana athlète bango pe souvent bazwaka pe bachoc mingi na makolo. Donc mutu nyonso na temps moko boye na vie na yo peut-être okozwa problème ya likolo be ya makolo, okoya omona biso tosungi yo topesi yo traitement. Voilà. D'accord. Ok. Alors, ndenge olobi que service wana ezali ouvert pona mutu nyonso, mutu tout sans exception. Alors, po mutu sikoyo aya komona service to spécialité na bino esenge asala nini po aya komona bino? Ouais. Ok. Eza différent, je pense, pays na pays, eza na façon na wo e marchaka. Mais awa en Angleterre, eza que ok comment on a GP na yo, donc docteur na yo ya famille, o expliquer ye problème o za na wo ya makolo, après ya osalela yo siko referral et pas na biso, na service na biso. Moi a détailler moi mokie ba symptômes o zali na wo eza nini. Comme ça tindeli biso referral wana bien papier wana bien document wana. Biso total yango tobengisi yo sikoyo après nde toleki na consultation. Voilà. D'accord. Ok. Alors, tolandi explication ya mama Bibi. Sorry Manasha, mpona kobakisa kaka ke wana eza mpona nga on asalaka na NHS, mais bapodologue mosusu mpe baza na bango privé. Ah oui. Soki oza na problème oke kaka sur place oluki place podologue azali baza na bango na Google okotrouve na yo oluki wana, mais wana eza payé. Mais soki toke na niveau NHS donc eza nzela wana tolobi eza gratuit. Voilà. Donc oyo bayebi na Angleterre toza na NHS otolobi National Health Service, donc service wana nyonso ya santé ezali gratuit. Mais ndenge mama Bibi akuti ko souligner soki omoni que olingi kokende kosala recherche ya yo moko o trouver centre moko privé nde wana ekosenga ke ofuta consultation na traitement na yo nyonso. Tosala d'abord assessment, donc tokocheke na bango, tokocheke bango na niveau ya vasculaire, donc ya otala efficacité ya makila na makolo. Et puis tokocheke lisusu ba nerf, et puis tokocheke biloko neti sapato azolata, activité na ye, mwa moke kotuna ye diabète na ye, contrôle ya sucre na ye ndenge ezali, soki eza likolo, soki eza maintenu. Totala d'abord couleur, totala température, analyser température. Normalement olingi température neti tomoni ya likolo eza awa, eza moto ezokita ezokoma malili. Ki okoma na misapi ya makolo awa, tozo s'attendre que awa ezala cool par rapport ya awa. Après wana nde siko tokotala tokosalela machine moko kombo nango Doppler, wana siko totiango na ba pulses ya makolo. Donc moko ezalaka awa, moko ezalaka awa. Donc totie Doppler wana makila moto ememaka ba élément oyo esalaka ke pota ekangama. Soki circulation makila eza insuffisant tina makolo, soki diabète, soki moto wana aza na diabète azwi pota wana po ekauka et ozala vraiment matata. Ozala vraiment matata, ce qui fait que plus pota eza ya kofungama,
plus il y a risque il y a infection tu carabongo c'est aussi si vasculaire tout qu'est-ce qu'on a na nerf pour checker nerf pourquoi parce que souvent bateau babela diabète ba perdaka liboso de toute façon diabète est affecté ba organe nyonso malheureusement et surtout ceux qui les a contrôlé ceux qui sucre na yo mutoza diabète aux a diabète ils a contrôlé ou bien ils a mati un jour kiti mati et ça la et affecté ba organe nyonso parce que nous autres corps elingaka stabilité ceux qui stabilité exacte comme atako kitawana ils ont déséquilibré ba hormones ba bloc belé ba sucre ba sel je vais dire pas sel je vais dire salt non c'est l'autre mais non c'est la salt il y a ba nerf donc voilà corps il a vraiment balance il a vraiment équilibre voilà donc to checkara ba nerf na batu ya diabète nerf souvent misusu comme je dis ba o eza penza contrôler même na ba o eza contrôler au mona ke ba perte de sensation ya makolo eza na ba diabétique eza na bato baza diabète bango nyonso te ba o perdre mais souvent la majorité surtout ceux basali bambule belé bazana na diabète au mona suka na âge likolo tam so ba sensation ya makolo ekomi kokima ou bien eza pété eza absent donc il faut ko checker que bazana na ba sensation examen ni bo sala pour ta la sensation ya makolo moto eza na deux examens na clinique o ya biso to sala la monofilament wana eza ko imiter touche ya plume donc ce bit plume eza neti suki boye donc normalement moto nyonso il faut sentir plume po eza des soft touch non les touche moko doux donc normalement il faut yoka ngo soki touche wana ekomi okima neti ya plume ou bien ya monofilament ekomi okima elingi olakisa ke basensation ekomi kokima test mosusu tosalaka eza ya vibration donc ya vibration eza ya vibration avec équipement moko tobengaka tuning fork na otiango mpe awa ezaka boye to faire vibrer yango totiango na mosapi ya likolo parce que patient fa loba soki un an soki azoyoka vibration wana so azosentir vibration wana et de deux ayebisa biso ton vibration wana ekokata mpona ye et puis eza na bamesure moko boye sikoyo ozoyeba place nini alobaki ekati po fa sentir yango ti ekomi na suka mpenza mais bamosusu vu ke sensation ezokende omona na ebandeli mokili alobi naoyoka yango lisusu te tosala batest wana mpona koteste baner wow en tout cas ndenge émission oyo ezali vraiment kobakisela biso un plus ya koyeba makambo na badépartement différentes na kati ya santé na kati na hôpital en tout cas likambo mama bibi alobi ya que moto oyo azali diabétique akoki mpe koperdre sensation ya makolo na ye vu âge ndenge ezali kopusana eza eloko asika nayekoli lelo en tout cas vraiment nayebaki te mais mama bibi apréciser malamu eza mpona bato nyonso te mais en tout cas la plupart ya bapatient oyo amonaka na kati ya clinique na ye bakoperdaka sensation na âge moko avancé soki bakomi na âge moko avancé alors ma bibi po to avancé baquestion vraiment eza ebele ya kopose ma bibi lelo parce que likambo oyo ya spécialisation ya makolo eza vraiment intéressant mais soki totali mpe na bastatistique na biso bacongolais mingi te baza na kati ya spécialité oyo toza na bainfirmière mingi oyo tokomona mpe quelques gp mais oyo aza podologue baza vraiment mingi te donc eza vraiment intéressant mpona biso intéressant mpona bandeko bazolanda émission ya lelo j'espère que bozolanda biso na bokebi nyonso bozomona que ya des fois bamo ya lingala to français ezokima biso na plateau
pour Mama Bibi asali ba étude na ye en Angleterre, ezali pays moko anglophone et non francophone. Alors vraiment beau tenir biso rigueur te, beau bear with us ndenge balobaka bozaka passion na biso. Alors ma Bibi to comprendre étape ya patient akomi na clinique na yo, bosali ba examen na ye nyonso, botali sikoyo traitement nini oyo bokopesa ye. Ndenge boko olobi que tozolobela plus lelo mpona bandeko bazali badiabétique. Est-ce que bazalaka lisusu na traitement moko boye spécial ya bango mpo olobi osoulever likambo ya sapato? Importance nini to rôle nini sapato ya malamu ejouaka na moto azali na diabète? Sapato mpona motu nyonso, diabète ou pas, ejouaka rôle makasi parce que ekoki sapato ya mabe ekoki ofreine yo ntango mosusu kotambola, okomi mal à l'aise. Tomona yango souvent na bafete biso bamama, olati talon okomi mal à l'aise, moyo bouger mpenza eza te, obe ntango ozobouge démarche échanger, moyo okende vitesse eza te, okomi na mwa démarche moko boye po okomi sikoyo kolanda sapato moto ekomi kodirige, ekomi kodirige yo. Mais wana na bato nyonso na diabète encore plus parce que soki neti par exemple bakomi na moto aza diabète akomi na niveau oyo ke a perdre sensation na makolo, ntango akolata sapato eza ya mabe, moi ntango mosusu tozwa ba friction, sapato ya mabe yo nanga oyo toza na sensation na biso toyoba sapato ekomi koswa tika na longola yango, mais ye place azoyoka douleur te, a perdre sensation wana. Donc eswa te akoyeba te. Le temps ya ko reconnaître que sapato eza mabe et c'est salaki dégâts, et c'est bebisaki ntango mosusu ese créaki blister, sapato eza mokie bambuma moko ya mai ebimaka na soit na nsima ya nsima lokolo eza plus souvent bokozwa yango mpe baawa tozoyeba nayebi te, mais na anglais eza blister, they can blister, mais bango baosentir yango te. Donc topesa neti exemple olati sapato ya sika yo moto oza diabète, sensation ekimi oyebi te soki obandi no kotambola ozoyeba te soki ozosala opasi, ntango mosusu obimaki na yo marché bacope journée mobimba, dégâts nini yango ekosala ti le temps yo ozonga ndako mpo oya omona yango kaka soki olongoli sapato na chaussette. Voilà. Siko ntango oya omona yango deja okomi na pota mpo bablister wana soki nga na yo ntango tosentir déjà blister, de toute façon ntango blister ezoforme na moto asanta ayebi ke ete oyo ekomi korub shoes oyo ekomi orub ekomi inconfortable, donc okolongola yango obe ozwa solution mosusu oyo tomona ofini na yo na nsima okomi otambola yango neti lipapa po olingi ti po etie yo mal à l'aise. Mais sikoyo moto aza na sensation wana te akoyeba te, akoyeba na ye te, donc azodépendre sikoyo na sens na ye visuel, vision sense. Donc wana yo omona yango kaka soki atali makolo na ye, mais souvent esalaka ke le temps otala makolo na yo dégâts esi esalami, blister wana oyo nazolobela wana esi etobokaki, donc friction, donc sapato ezocontinue kofrotter imaginer douleur. Yo ozoimagine douleur, mais ye ayebi te mpo esa perdre sensation ya makolo pasi. Oh là là. Donc chaussure eza très important na bato baza diabétique parce que mokolo oyo ba sensation kokende eyebanaka te, eza te ko tomber malade après. Non, souvent et malheureusement ezalaka soki likambo eyaki et neti par exemple otamboyi na chaussure journée mombobi mais ndeni nasantaki pota oyo te, c'est que na perdre sensation. Oh God. Voilà. Donc chaussure très important, luka chaussure oyo eza na taille na yo. Awa na Angleterre ba magasin ebele ekoma nango ko mesurer bato makolo, ba Clarks, ba John Lewis, ba Marks and Spencers, bakoma nango ko mesurer makolo. Donc there's no reason
Ils en a raison mon côté. Ils en a raison mon côté que mon toi que nous on sapato et kokakaete. C'est ça. Donc est-ce que maman Bibo peut ça conseil que ceux qui par exemple au Shosaka du 42 Luka 43 pointure moko ya likolo il est comment munene ou bien comment? Non, pas du tout. Absolument pas. Parce que ndeka tozo loba ko rub tozo luka vraiment momé na luka ngona guko na je pense que eza friction. Donc rub one is a friction. Plus sapato eza munene, plus likolo ezo bouger na kati ya sapato. Plus il y a friction. Ouais, c'est vrai. Plus il y a friction. Donc plus mouvement pour ebana siko ko rub na sapato. Non, on a besoin il y a peinture o eza ya yote. Donc on a besoin il y a likolo munene te. Ozaka na besoin ya likolo na yo mais ekoka yo. Ezala na largeur ya bien. Biso ba africain souvent makolo na biso ezala nango wide. Ouais. Normalement ezala nango wide. Donc tozala penza na makolo neti ya ba mindele te za mwa miki. Bazali na ba exception zanga te mais souvent la plupart ya majorité ya ba africain makolo ezala minene. Ezala minene ezala misuni. Luka sapato surtout yoza diabétique, Luka sapato eza na largeur o ekokoka yo. Donc largeur na yo eza misapi awa te, largeur na yo eza point oyo na point oyo. Wana largeur na yo. Olanda pas tellement misapi oyo, mais mukuwa oyo na mukuwa oyo nde sapato ifo ekoka. Voilà. Et puis après otala sikoyo forme, shape. Otala siko forme ya misapi na yo awa. Soki forme na yo eza ya pointure rare, mais soki eza ya pointure, ok, tu portes des chaussures pointure. Mais la plupart ezalaka te. La plupart ezalaka rond, ou bien eza moi carré, ou bien eza moi rectangle. Oui. Voilà. Donc eza très important. Eza très important. Ya rolata sapato o ekoki lokolo na yo. Ouais. Eza bongo. Et surtout na mutu waza na diabète ou ya perda sensation. Donc il faut s'assurer que sapato na yo ozolata ekoposer au problème T. Alors routine ya mutu waza na diabète, routine na ye. Tango azolamuka na tongo. Avant azolamuka na tongo, avant sala douche na ye. Routine eza nini na makamuka etali makolo na ye. Eloko nini faut sala. Il faut azala camarade mingi na nini po na yoka ki somoko selon ba recherche que bazala mingi bazanga miroir te. Ya mukie ezalaka na bango. Okwa koyebisa bandeko. Si. Son wana yoka ki eza vraiment nakolo beza vraiment bongo et surtout nde tozoloba que gravité ya makambo yaka oya na bato baza diabétique surtout na niveau makolo eza tant ba perte de sensation. Donc miroir pourquoi? Miroir peut-être parce que patient wana ou bien mutu wana za na diabète aza na possibilité ya konguma mate pour atala na se ya makolo. Biaza penza flexible. Voilà, neti awa, aza penza flexible te po azwa likolo atala soki pote ezali soki abnormalité moko ezali. Donc miroir eza bien surtout soki eza longa okotiango kaka boye otali s'il y a une différence ou bien otiango contre mur otomboli no likolo ozotala oza na possibilité otala. Donc miroir dans ce sens là oui parce que tellement on perd des sensations, ça na sens ya ko féoté. Il faut ça la sens ya ko mona. Voilà. Donc miroir eza penza bongo. Soki et surtout na bae o baza susu flexible. Baza su flexible te. Mais elo mosusu ko sa so na mutu. Oui. O bovandaka na ye. Oza na ndeko, oza na mobali na yo, oza na mwasi na yo. Oko senga bonka papa maman talelanga nanu makolo est-ce que moni eloko moko ezala ya abnormal wana tamsusu ya komona c'est mieux. Po tamsu miroir ekoza pe musika ou bien pour rater eloko
ozotala na se, ozotala na kati ya misapi, s'il y a quelque chose. Donc ozoluka nini, ozoluka discoloration, donc couleur abnormale, changement de couleur. Ozoluka any swelling, any ozoluka, donc ozoluka changement de couleur, ozoluka kovimba, ozoluka pota, ozoluka ba marque moko neti ba posa makasi oto benga ba callus cones, ozoluka blister oto lobaki avant, ozoluka wart. Hey, tokotia encore na ba image comme ça bomona wart eza nene po toza na difficulté à pesa bino comprendre na français. Donc ba marque kaka ya poso oyo ezalaki te oyo moni, et puis douleur dans ce sens que parce que bato ya diabétique, bato ya diabète mosusu akoyoka douleur beauté, mais soki asali manipulation moko boye akoyoka douleur. Eza vraiment tozali kopusana malembe vers la fin ya émission na biso na mama Bibi, makambo ezali ebele akoloba ndenge tolobaki na ebandeli émission que hormis ba diabétique ezali bato mosusu mpe ba vieillard, ezali na ba clochard oyo mpe bayaka mpe kokotana mpe na clinique tokomona podologue. Donc eza na ba catégorie ebele tokolinga mpe mokolo mosusu tozonga lisusu ko-inviter mama Bibi lisusu encore une fois po tolobela lisusu ba catégorie mosusu ya ba patient oyo bakovisitaka mpe clinique na bango. Alors ndenge tolobi mama Bibi ba diabétique ezalaka vraiment difficile soki baza na pota na lokolo, po pota ya mutu aza na diabète ezalaka na difficulté ya kokauka pe ya koheo ndenge balobaka. Sikoyo ndenge mama akozala pe bon aza na posa kende kosalisa mwa soin ya makolo ake osalama mwa pédicure na ye basalelaka ba gilet basalaka mwa makambo ebele. Est-ce que okopesa conseil na bandeko basalaka yango bakontinue kosala yango ou bien opesa bango conseil kaka bazala ekenge soki basalela yango de temps en temps? Eza question moko eza vraiment très valide parce que omoni ba maman mingi eza ba place na biso ya détente, okende oke na salon ou oke na spa moko boye basali yo mwa manzaka basali yo suki, eza place na biso ya détente. Vraiment soki ezali esika oyo maman akendaka kose déstresser, neti kozwa mwa mopepe, eza façon na ye coping mechanism, façon na ye ya kose détendre, aza pe diabétique. Nga personnellement nako déconseiller yango te parce que na santé pe eloko moko faut reconnaître oyo eza encore plus efficace ou plus efficace, eza santé mentale ou bien psychologique. Maman soki mutu aza na diabète, soki wana eza moyen na ye po aza à se renouveler tokoloba ou bien à se sentir moins calme ou bien à se déstresser, korelaxer, en tout cas vas-y. Eloko okoki kosala eza que tant okomi na salon wana yebisa mutu akosala yo ke oza diabétique parce que souvent bazala na ba précaution mosusu bazwaka mpona bato ba client oyo baza diabétique parce que bao balingi bazwaka mpe ma training bayebi ke il faut basala boye, donc ba mosusu bazwa mwa précaution mosusu. De deux okoki komema ba instrument na yo moko. Exemple, okoki osomba ya yo moko ozala nango opesi bao basalela yo pour ne pas po ezala te que bauti na oyo ta mosusu hygiène eza mwa moke mobulu ape baye osalela yo lisusu okosala pe bongo. Ou bien troisième eza que éviter kaka basalela biloko ezali na minu bien na mbeli na makolo na yo pona ko mo ba poso ya makaso lobelaki wana ba callus ezela ane ya mwana te bon eza na ba palola mo ba poso nyonso makasi oyo dérangeaka papa na mbeto tango kotia lokolo boye ezokisi ya mwana tokendela ane kobomisa non
bon eza nayebi te eza na bafaçon ebele okopalola baposo ya makasi yo moko mpe na mama na ndako okokino mpe kosala yango Promiston libanga Congo te système ya Congo libanga pe oniki eza nango mabe te libanga en tout cas libanga je pense que mutu nyonso akoyebisa que libanga na mbeli libanga eza mieux parce que ekozokisa yo mpenza te lobaki nayebi te soki kofota ngo osala ngo na ndenge nini mais libanga en tout cas eza safer ke osalela bambeli mais na ndako soki osala ngo na ndako otie no mai no ya mwa warm otie shampoing otie bakisi pe ya kosoften makolo ezali nango otie ovandisi nano makolo 5-10 minutes 15 minutes comme ça omoni ke mai yango ekomi nango malili ya pas de problème obimisi yango omona ke poso elembi mpenza ozwi mwa kayu na yo bateka na bango na baboots Promiston babenga yango ofrote na yo ozwi mafuta opakoli mais oui moi cadeau moko d'anniversaire moi détente papa pardon ou bien bosalani yo posali papa ye pasali yo bandi nano lakisi ye parce que bapapa mpe balinga kolakisa mpenza makolo na bango te mais baza mpe na besoin ya soin na makolo na bango mama yo mpe kobanda osali papa mo ndenge asala ok ale yo mpe tour na yo asali yo it's fine esala bien mais éviter si y a moyen éviter ya kokende na basalon wana epuis kosalela biloko ya minu nyonso wana mpona koevite pota nyonso wana mpona koevite pota parce que souvent na bato baza na diabète pota ezwaka mwa temps et surtout soki omoni ntango tolobelaki assessment wana ya vasculaire soki neti makila na makolo eza insuffisant oza esu na sensation te aleli osusu ozoki nayebi te bapota yango ewumelaka en tout cas ewumelaka bamosusu baza na inane bazala na pota yes mosusu inane baza na pota parce que non seulement vasculaire non seulement sensation ta mosusu diabète na bango eza contrôlé te koza na pota na makolo toloba nano mpe na aspect ya mutu aza na sensation na ye na makolo aperdre yango te imagine koza na pota oyo esali plus de 6 mois ozokenda 1 an ya pota mais oza obligé ya kotambolaka ka likolo ya makolo yango imagine eza facile te parce que 1 an otambola mpe kaka bongo te chaussure na yo il faut changer donc olata sapato normal comme les autres te parce que non parce que oza na badressings nini bapansement et puis biso tosalaka faut totia mpe bapadding po pression otia pression na place ya pota wana te donc padding wana totiaka eliaka espace na sapato donc esalaka sapato na yo normal ta mosusu banda olata okokolata yango te okomi ta mosusu foto banda olukela yo sapato moko eza spécial non na NHS heureusement awa NHS eza gratuit donc komi totalelo sapato ou bien totia na boot oyo ezalaka nayebi te ta mosusu omona yango eza noir boye voilà eza po tia pression na likolo te wana na fracture eza po mikuwa esenligne ekangama mais oyo eza ke olongola pression na place makolo ezali donc imagine sikoyo otambolaka na boot wana ou bien olataka sapato moko spéciaux the best thing eza kaka koevite ya okoma na niveau wana et wana nde vraiment mosala donc corps ya mosala na biso eza mpenza prévention to prevent mpenza ke to prevent eza nini prévention donc prévention tolinga te kutu tokóma na niveau wana ke
ke ozala kutu na pota tolingi kutu tozala na pota. En tout cas, maman Nacha, merci beaucoup. Ndenge, bobeng sainga na plateau, la santé n'a pas de prix. Question sont en tout cas qui très important à mentionner en gros bien kolobela yango. S'il faut ajouter peut-être quelque chose, et ça que muto na diabète, peu importe type 1, type 2, il faut vraiment qu'on se prenne en charge, soit contrôle, mais comme ko garder sucre na yo à la stable. Batu mingi bakanisa diabète eza maladie moko mokie. En tout cas eza mokie te parce que ba complication ya diabète ezalaka penza mabe et affectaka ne tolobaki liboso diabète soki eza contrôlé te et affectaka ba organe nyonso epesaka vraiment pasi. Mais quand yo moto oza na diabète mais kama mokie kotala place nini okoki kobongisa, place nini okoki koaméliorer tala nutrition, tala mode de vie na yo, mais comme qui est actif, ça la mon sport, parce que la plupart du temps, peut tout le monde a surtout dans la communauté na biso, et si ka oyo kozala monene eza bakumisaka na diabète mais kama moke kotala kokitisa poids kozala mwa moke actif mais kama moke kotala biloko nini ozolia mais na niveau ya podologue balobaka ke il faut ozala na assiette moko idéal mingi soki oza moto ya diabète awa na mboka Angleterre baotinde pa dietitian wana akolakisa yo assiette idéal oyo kozala na carbohydrate oyo tolobelaki ba loso ba pasta biloko moko bongo et oza pe na ba légumes ba protéines ba fruits ba graisse nyonso wana eza important même graisse eza important mais en modération eza parce que graisse eza insulation et régulariser température ya nzoto nyonso eza important mais en modération. Donc assiette idéale soki oza moto ya diabète nano omona docteur na yo kende komona docteur na yo surtout soki oza awa oza na droit ya 3 check oyo faut basala yo par an yo baocheke misu baocheke kidney function kidney barein donc bakocheke misu barein bakocheke yo mpe na makolo donc normalement faut ye epa na biso mpe soki oza moto ya diabète. Soki oza no bien toza na biso na ntina ya komona yo régulièrement te mais au moins tosala yo checking oyo tolobelaki na ebandeli wana. Merci. Oyo tozalaki na plateau na biso na mama Bibi Mongala ye azali bongo na Bolandi azali podologue confirmé awa na UK na ville ya Londres. Tozali vraiment kopesa bino encore une fois merci beaucoup na soutien na bino na ba conseil na bino ya chaque fois en tout cas vraiment vous allez toujours awa na motema na ngai merci énormément et j'espère que na entretien na ngai lelo na mama Bibi en tout cas vraiment toyekoli ata eloko moko ya sika ezala pona bandeko na biso o bazali na diabète to ezala pona bandeko o bazali na diabète te mais bakoki pe kozala na membre ya famille to na ami to proche moko o azali diabétique to ko conseiller bino to to senga na bino bokoka vraiment ko partager émission oyo pour que message oyo ekoka kokota na bandako ya bandeko nyonso po te mutu nyonso akoka ko bénéficier na masolo oyo tozalaki nango na mokona lelo. Alors ndenge tokolobaka ntango nyonso ndenge nakolobaka ntango nyonso na émission na biso la santé n'a pas de prix. Prenez soin de vous et n'oubliez surtout pas que la santé n'a pas de prix. À la prochaine.